solo la vérité. Bapasia bolingo nalembi okangata mawalola mukulu Martin Sibu Chantal Vela na mituni na nzambe soki pe koumela bolingo ngona telimiso ngai nawe Franklin Ibula première alino nganga nanga Gustave Sambiaku ya félicité wateko déjà rien qu'à rapport à projet ya dynastie na noté parce que nga déjà et si na banda déjà dynastie avant même bateau bayo yemba na dynastie. Pourquoi? Nazalaka na souci ya planine pemba na lingaki tacheti kala na motema e kolongwa kate motema e lobaka te solo na memi ngambo soki ndoto perfusion na imanzembo yawe tana bandu beta sko ba vocal via ayoki ya lobiti au sala ba vocal tous na blandi. D'abord, je félicite le président Fachi Beton parce que na misu na ngai logiquement eza marambo zo sala mafoto lo bango. Na misu na ngata na komi na gisasa ndenge na tikela kini. Na ndenge na moni na oyo babakisi oyo ezalaki te parce que na kini to banda ozwa na lobate ke ezalaki na ba banque mobo mutaleki lemso na station sans moi bendi pe moi lar. Ezalaka te. Matangene sisitaka invitation te beta ta tour lilimba ya borena te biloko nyonso ezwi banokome makaku nyonso na kini babengaka kiki Roger Mayemba bongo lievin kasese bapimeli bolingo vie abane komona déjà on dirait moi bamakelele ya Mercure bande koma ekosoni. Ah ouais. Moi ba makelele. Et là on a comprendre état na koti na kati. Nazo dédié bango nyoso to. Siko so na ina ba vie na biso. Nazo dédié album mo nanu na mutali boso nazo dédié album oyo baza mibale ezali Godel Ofombo ezali président Weranson parce que na legela ki pa Godel Ofombo président na ngai na yepa Weranson président na ngai ya bimisi ngai batu nyoso ba yebinga de la forêt les grands formateurs. Après ndeko longwa wana na yeko koma pa ya Dike Road. Apa ya Dike Road to alaka ngai Fiston Mamale, Jordan Kousa, Streli Mikobi nani na wolo ba Burompe la pazalaki wana, Serge Mabiala Flam Kapaya soliste na biso. Et pas Dike Road. Oui. Wana bina kala. Wana kala. Ba nini nuna. Wana papa sombi Vespa yo kapasi na moto leki na tubutu kuba periode wana. Ah ouais. Voilà, wana clip to sala to simba banzete mo ba bati numéro 2. Wana zo bino bezo yimba. Nazo yemba. Ozo bina. Chanteur, teka chanteur, danseur, chorégraphe. Makambo tout compositeur. Compositeur. Voilà. Après Gigi yaka kolongolanga pinzoli na elongi. Po Kinshasa oyo tiena moto ngana koka komema na ngai te mama jeje ngana zanga na ngai papa kini na vandi supa na kebeta na BCBG. Oh oui beta na BCBG na ke na BCBG ba PPU ouais. Voilà biso ce que tu ba PPU ya après Jules Kiben Chaingenge Rio nde siko biso ba yozwa biso ce qu'on attend ba biso to alaki ngai je sens sa koko pauvre Arma na ba 2 ans wana le PDG lui onema na pesi PDG mbote place ali wana vie na ngai ya kati ya osakana te PDG ya mbote ya ngoyo Luangomba na pesi président lui onema mbote na ye nde après ye yozwa ngai to kutana ka ne kutu ya okutana ka na nzela amemanga iri chez na studio Meko to vandi po yende kolo studio Meko to développer na ye papa isinga bina ngobiti na memio wera na besoin na yo na mouvement. Oh abi vient na besoin na nga na mouvement abi oui a besoin na mouvement de zawa mouvement de komeli na makamde komeli yo foko ta mouvement. Après tana na kita na podium bato abinité il faut bina ndeza la kaka ndesko fala na zonga na bina. Tant on a zongi siko na osa mamba obina c'est là où tout a commencé le sous. Et ça là des gars bato ba matin na podium répétition 4 années. Faut ça bien bini kutu na nous tesali kaka des mouvements ya pamba. Te to moné abina le sous.
nazonga lisusu boye bana banda obina na biso mige dégâts. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Pas solo la vérité. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la coiffe Icoté. Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoiffeicoté.com. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. nayebisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mobimba mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo. ata ukei suka ozonga na Galaxy Mambo. Petit histoire ya mbisi na kati ya putu awa c'est na Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde babimisi yango tande baningeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei saveur savonnier Savigne. Biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Bonjour fidèles internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Sur la vérité, émission Oyoé, la Rabino Vérité en face comme d'habitude. Merci de la confiance, merci de poser Bélé Bolan d'Abisso à ce moment. À travers la chaîne YouTube Nabiso sur la vérité, tout ce qui n'a pas s'abonner, vous s'abonner s'il vous plaît. La chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en face comme d'hab. Donc, to PCP merci na ba chaîne partenaire au travail na bango na niveau ya Congo. Ils ont aidé biso ba place au internet ezate na Congo et ba place au bandeko bazana possibilité te on biso na YouTube ba hôtel biso à travers Télé Plus, à travers Central Télévision. Merci na bandeko tout au travail na bango na kin. Merci na staff na biso merci na hors site de la République Guinoche International, Koumassé Photo Chalon pour la réalisation de l'émission. Le temps a réel plaisir pour la première fois. Banda Photo Jeune Salama to recevoir artiste Nebiso Tadé. Putain, Tadé.
pour la première fois to yamba artiste na biso TK. Donc to ani na plateau to me ko décortiquer makambo belé o itali parcours na ye, makambo belé o itali musique au sala, makambo belé o itali ba actualité tout o ezana kati ya toile na kati internet to me ko décortiquer makambo belé, rester connecté, rester branché. To singa vraiment na bande konyo so waza ba mourir ba fanatique ya TK, bo partager émission yo, bo s'abonner na chaîne YouTube na biso puis bo kende ko pesa Fox. Na artiste na biso TK ololo to miko développer na makambo belé musicalement parlant et puis to miko soigner. Bonjour, bonsoir TK. Bonjour, bonsoir Miguel. Ça fait plaisir lelo TK na Miguel Nima na sir ba fanatique dans la sur place Bali posa na bango o basengaki po balobaki yango ekokisami. Je suis devant Miguel Nima. En tout cas bonjour Miguel Nima, ça fait plaisir. Plateau propre. Merci. En tout cas, l'émission à la rien à dire. Donc là-dessus, en tout cas, il y a commenté au théâtre. Voilà. Lire aux okende vraiment, c'est bon, c'est là, malam au pena. Biso peut avoir plaisir au yambao na fauteuil jaune. Les équipes souhaient biso joto yambao boye, mais zamba de boso zamba soukate. Ok. Voilà. Ça on y met biso TK. Oui, miga tukanga ye sangoza basango ya munene ya liboso ezali nanu. TK en vie toujours, TK lelo en carrière en solo, TK lelo oyo boyebi o bobengaka muchopi bapesa bakombo ya ndenge na ndenge pyroman ga yeyo. Donc TK lelo na préparation album na ye oyo aussi na banda déjà kosala yango. Lelo TK a s'orienter na carrière en solo yango batu bana posa siko baye ba qu'est-ce que je vais faire. Na uti pe Congo, Kinshasa, mboka na biso. Na si kala mingi pete na zozo ngaso wana par rapport ya makambo ya album. Donc na zo travailler na Godé Lofombo, wazaki pe président na ngai. Tozo travailler na ye, pe sanga pe maboko par rapport ya musalo ya muneno ya ye baga wasala ka pe na ba ndeko ebele ya biso ba musicien. Vraiment musala na ye, musala ya Laurent Kadogo et puis na zo remercier le susu Flamme Kapaya. Abetela ngai des chansons de rumba. Nazo remercier Burkina Faso bato ba obeti na album bazo beta. Flamme abetaki avant à se convertir abetaki na des chansons. Nazo remercier Pati Bass et Vieux Juju, le grand drummer. Wana batero to tikala ne awa kolanda na sima na yende ba Cambodge pe baye banani donc bango tu wana ba drummer to wana bango pena ya solo so na katamboko. Mais vient à bango coach na bango vient à bango vieux juju abeta ki kambo pe kambo jipa robeta et puis voilà donc musala ça m'a vraiment bien et ça pour na bien ya Congo na biso. Voilà, combo album ezani Connexion et ça premier album banotika na France réalisé Connexion. Premier album na ngai nazo sala ya wana na mona ki na aussi lisango ate na wana zela mamio se comme en place ndesiko na kekin. Tana komi na kin pe na recruter ba musicien oyo to banda ko préparer na bango pe wana za groupe siko za T-Class musique. Mais pourquoi la connexion ezali par rapport ya na lingi nazoko se connecter na temps présent en fait. Na lelo ndenge ezali vitesse ya makambo ndenge ezaleli TK vandaki abombana ki banda ko monete TK esko na album Connexion o ezali ke ezo sala ki a se connecter na G ya lelo na musique ya lelo na makambo tu ya lelo po batu ba mona pena esko TK ya modèle ya lelo lisusu a se connecter déjà ça kotaki déjà si côté faut ba mona en action ya makambo ebele na nzela ya album na nzela ya musique ya musique otozo sala qualité ya musique otopesa batu batu bazongo na kati na ligne kutso batu bakoti na YouTube na ba plateforme nyonso tu ba omona toza déjà na Tobina ezali wana ndi yango to bande la promotion sko makasi na kin toza na Destin ezali rumba et puis toza na Rosé on a embeli Ditomene. Voilà donc ils en a combien de titres Connexion album normalement ils en a 9 titres. Nous avons 8 chansons génériques Moro. 8 chansons, je peux Connexion Begara. Connexion Baby. Connexion Hermo, puis on a 4G. Les Aralouanetti. Batakini, c'est la 4G. Nous autres, nous sommes malades, Miguel. Connexion. Nous sommes Miguel, nous autres, ça bien, mes colonies sont monés un mois. Aux autres, la terre, ils sont là, bon, tout bien. Ils sont belli, mais belli. Voilà, il y a un moment, c'est une connexion couteau. Ils ont ça la bongo. Ce qui nous a mis dans nos mukili, mais est-ce que connexion est ma casse connexion?
eza pena connexion moko ngamo déjà fibre et bégété ngamo déjà fibre optique ngamo déjà eza connexion kinité eza connexion ya connexion donc monter bando sala mela na véritable vraie connexion fait na biso que connexion ya solo ya solo mais bien que connexion solo to la rappelle nda usote mi na côté mo na pe connexion côté na l'équipe bien té pour te dire que lo mo té na mokili ya parfait c'est ça donc ezali connexion donc na kocha 9 titres mais mutu na mutaza na nzembo oyo olinga oyo sepel non na kati ya connexion ba artiste nini oyo ba oyo ko yimba na yo sorte ba featuring to koloba na kati ya connexion na niveau ya featuring en tout cas nanu na choisir batuté oyo na yimba na bango jusque là parce que nazaki na ngena sisa na musala nyonso tout oyo ezali ya ba musicien ba beti ba sali ba guitare ba makambo tout esili après siko nde na koya siko na attaque chant na ibiki awa na chant na ozwa un tel mutu mais déjà bandeko bali comme Mabiala aza déjà Serge Mabiala oui ça lui c'est un collègue tozaki ne déjà si to sola nango déjà ya ibiki place moko ezali ya oyemba et puis Modogo Barambo a intervenir dans l'album et tozana Noko Emile alias a intervenir. Voilà donc wana oyo na cité c'est le scrampé à oya na côté animation voilà donc contact wana bateau déjà kutu voilà wana kutu ça kuna problème té voilà donc album ekende vraiment bien maintenant notre comité na temps ya enregistrement au bango bakoya pour ba intervenir mais to liak to se connecter kana ne aneo kako aneo de makambo esi l'album esi la kana neo ba clip mambutu aneo na ba clip producteur ezana producteur pour ne pas to yobika ba mamone komela nazana mutu na travailler na ye palinga te ba cité pena kombone boye comprendre mais en tout cas les autres qui bien azo pesa maboko pena comme il faut ye mo azui makambo vraiment en charge na côté ya États-Unis pe to na mutu moko o azali na makambo wana o azolandela ngo les équipes mobimba o ba olandela pena pour na mambo album mo donc côté wana kuti na problème te mais le roi le baki kete azana prêté que na bandolo baki un tel donc na ko cité na kombo na été mais en tout cas PC mbote place azali et puis na sengi ba merci na nyoso to sala connexion zo de Diongo Panan album premier album na ya carrière ozana ba kulu te beli na musique ozana ba master pe belé ozopena ba te belé ba edon musicalement parlant ozo dédié album wana et pas ya nani connexion ce qui est le connexion en tout cas motali bosso na ko dédié on a ba fanatique nyonso ya bonne musique batali bosso fanatique nyonso ya bonne musique o ba ndako sepela na teka oyo balingaki teka oyo bazelaki bayoka teka siko en œuvre carrière en solo nazo dédié bango nyonso to siko so na ba vie na biso nazo dédié album nanu na motali bosso nazo dédié album oyo bazami balé ezali Godel Ofombo ezali président Weranson parce que na legelaki pa Godel Ofombo président nangai na yepa Weranson président nangai ya bimisi ngai batu nyoso ba yebinga de la forêt les grands formateurs nazo dédié album oyo nazo dédié album na papa chéri Jibem Piana po bonne musique le quoi via beta la bonne musique pour to yoki album ndenge beti rien à dire bad de match rien à dire sous un album mutobo yango azate donc nazo dédié pe album oyo parce que vieux le walinga rapé bonne musique donc na yebiki tanga oyo wango sepela nazo dédié on pe na grand mopao na banzembo ya sali tanga koyoka pe ba mais petit oyo en tout cas ça va après nazo dédié on na artiste réunion surtout nazo dédié on na Ferregola na Fali Pupa nazo dédié on na Bina Filé nazo dédié on na Fabrigas place ali nazo dédié on na ba oignon son atangité et oyo pona ko citer ba comme oignon souté na batu nyon surtout o bazo beta bonne musique album eza ya bino ba artiste tout ya Congo comme pe ya étranger Congo Brazzaville na biso nazo dédié même na roga extra musique voilà parce que tout au monde a peine ba se retrouver na ba style nyo surtout ba ko se retrouver otikin na habité ezai compte fois kin de kin et puis c'est biso que ndo sala ni na kin nga normalement na gendaki kin pour na continuer d'abord l'album de na biso ko si li sabe misala mususu continuité nango par rapport ya Godel Ofombo kwa studio za na kin pa na ye to kendaki misala esala makuna
tozobakisa ba oyo ezangi oyo ya kolongola ezolongwa po ezala bien structuré avant toke na mixage abeti mpe babasi na ye atiango apozango Laurent Kadogo mpe na États-Unis azotya baguitare na ye donc voilà makambo te ezokende bien nakini nakendaki susu mpona kosala recrutement ya bamusicien na recrutaki bamusicien napesi bango mbote place bazali nayebiki bakolanda biso bamusicien na ngai place bazali bazotravaille na avenue Kasavubu place yalaki ex chez Maki na Kasavubu toza wana totravaillaka wana mercredi jeudi donc neti mercredi jeudi oyo ya lobi nazobenga bato nyonso tu na Maki awa naosolana na France mais mercredi jeudi ya lobi boya bokuta biso na Maki wana tozala wana yango place tomanda kotravaille tobanda 14h na Kasavubu likolo na Kasavubu wana eza commune opokoleli bien nga nakoli na Bandal nakoli na Bandal mais Kasavubu loko aza loko neti na centre moto azouta na boye akoya moto auti boye po Bandal c'est juste à côté ngai né et grandi na Bandalungwa Kasavubu yali place otoye boyebi maison mère toyaki tozalaki wana etomboli esali makambo menga Bandalungwa ya tongo ya osakana kutu te mais lokwa biso bamusicien ndenge ezalaka commune nyonso tu ya zone ya Congo ya République démocratique du Congo bato nyonso baza wana baza bato ya biso po balingaka bonne musique voilà mais ezalaki ndeni beko betela biso Kinshasa ngo mbali boso ndire en tout cas mbali boso banda na tikali na poto wana mbali boso na yina Kinshasa après 18 ans okutiki na ngonde nini monsieur moni et reconnaître Bandal bakwe bani tout ça en tout cas namonaki makambo d'abord je félicite le président Fachi Beton parce que na misu na ngai logiquement eza makambo ezosala mafoto lobango na misu na ngata na komi na Kisasa ndenge na tikelaka kini na ndenge na moni na oyo babakisi oyo ezalaki te parce que na kini to banda ozwa na loba te ezalaki na babanke mobe mutaleki lemso na service mo bendi pe molara ezalaka te elo wane ye na kini na moni ba supermarché koti ndenge ezalaka pe awa monde tozalaka nango e bandos ezobota mapena donc ezalaka te na kini na monaki te place oyo ntango na tikaki kini ba pont na bango basali nde basali baso de mouton wana na ezalaka te bien que eza mboka oyo eza te en un coup comme ça temps nyonso eko changer non il faut que temps ezwama bapesala encore temps na président na biso de la République Fachi Beton ezalaka pasi na eloko oyo ezalaki bien bongo ebebaki pona kobongisa yango ezalaka mokolo moko te ezosenga temps bango na mama Denise en tout cas mama oza pembe na papa toyebi ke mama ya malamu tanga pembe na papa ya malamu ndenge ya kaka musala kendaka bien bref yango na otokuta makambo pe na Congo toza fier na bino donc on souhaite que na mandat o boleka lisusu moi personnellement ah bon oui nazolo bango par rapport nanga parce que makambo wana ezalaka moto na moto mais en tout cas tozo souhaiter nga nazo souhaiter na ona moni en tout cas ceux qui bapesi so mandat moko na si to kozwa susu mwa makambo so ekozala et les restes na yebi ke bato pe fo bafuta maka wana eza primordial misala fo koma tout ça mais na yebi ke zangi te na ba projet surtout que notre président oya vandi na isika ne bonga lelo avandaki na poto abi ba réalité ya poto abi makambo ndenge tambolaka même pona misune amona mboka changer ya bana omona ngo facilement sans tambola pe sans changer ta omona ngo facilement donc tozo ko encourager nzamba pese makasi parce que bokonzi nzambe mutapesa voilà ezaki ndeni pona recrutement ozaki ojuba musicien facilement ou bien mona kokoso ba musicien bon en tout cas ngana zoki ba musicien na no sakite na télévision na lingaki ko annoncer te pona bi banga baya mbala moko ya libé alors ce que je fais ce que j'avais fait nazalaki place nanga na bana rovanda na ma campagne wana ba petit on a ça ba test ça li test na yo kio si c'est bon tu restes avec nous si c'est pas bon on te le dit comme ça et puis après nous on passe ndenge la kaka mais en tout cas recrutement nazo continuer yango tozo continuer yango tisiko yo ezo continuer bato bazali ba travailler aussi tozwaki mais tant nazo kende siko na kinboye baza sur recrutement ezala so wana donc jeudi donc mercredi na jeudi recrutement toza na recrutement place wana
bo hésiter te o ayebi musala ne abeta clavier bien abeta guitare bien o ayembaka bien to lingi ba bon bato ba yebi tozanga posa na bino donc bozanga te boya wana donc tozanga na Kasavubu je répète terrain à sauce à référence tribunal ya pembeni to na katikati donc biso toza wana na chez les Maki nakati ya Kasavubu yo sala bien bato ba mona si la sosa bato ba mona mbala moko na maison mère bato bili bebi parcours noté ko ibso bani musique quand betena ba orchestre nini pour tout retrouver la maison mère moi parcours to raisonga et ça ngana parcours na ngai na banda na la na no Janspile Sumerfer rapper ngana lagi penza na maka ero wana bato baza pena ba Janspile ba renye na kini biso zaki na tango wana donc danger donc équipe o ezalaki solide ya bandalungu bana robina bana ba meilleur na ba groupe ya ba danse wana ezaki groupe biso to ayi nango na groupe wana to alaka na ba Elika Bongo to alaka na ba Freddy Kabeya lelo cadre pe na mboka donc ezaki groupe moko ematisa biso après wana siko vent ya ba orchestre ya quartier na obeta na Roam Lifaki de Bandal to beti ti na leka na Lifaki tozalaki na ba Valmo tozalaki na ba Papi Mampuya tozalaki na ba Freddy Chulumba tozalaki na ba toaki mwebele ba Jesan Sakoko ba Mutarantara na ba à l'époque na pesimbo Gino Liaki yemtaki directeur artistique na biso je salue Gino Liaki place à Ali. Et puis tu as une batte belé donc tonton Makoso aussi le bassiste après ndeko longwa wana na yeko koma pa ya Dike Road apa ya Dike Road to alaka ngai Fiston Mamale Jordan Kusa Streli Mikobi et nani na wolo ba Burompe la pazalaki wana Serge Mabiala et Flam Kapaya soliste na biso et pas Dike Road oui wana bina kala wana kala ba nini nona wana papa sombi Vespa yo kapasi na moto leki na tubutuku ba periode wana ah ouais voilà wana clip to sala to simba banzete mo ba bati numéro 2 wana zo bino bezo yimba nazo yemba ozo bina chanteur teka chanteur danseur chorégraphe makambo tout compositeur voilà après to yo sala groupe wana na ndenge lancera biso na télévision clip wana ya yo c'est le homme talaki animateur c'est le homme tabwaka ti ndenge salaka biso pe bato ba yo ba biso groupe yo sala quand ba master ndambo balaki ba kei na Delta Force tant bazu ba na Delta Force wana que son nom repose en paix Pepe Kalaki en vie ba master mso ba kenda wana ngana katisaka Braza na boule na beta na extra musica tant on a que Brazzaville et yo sala contretemps parce que na la rapena bandeko mususu bika ndenge la toza koto mais to la rapena bandeko mususu ba côté kuna famille mususu munene ya côté wana na ndenge ba libota ya ba kokobar koko aye koto koko akele kinake koto aboti ndenge la kaka fallait au maman dimi kuna na Brazzaville na beta moi 2 ans na Brazzaville 2 ans na Brazzaville après guerre yo kutangai tant guerre ya Lisuba na président na biso Sassou tango yaki ko pesa makambo kuna bato bazonga kin ba bombardement tout ozonga kin tant ozonga kin na vandi su pa na kebeta na BCBG oh oui beta na BCBG na BCBG ba PPU ouais voilà biso ce que tu ba PPU ya après Jules Kiben Chaingenge Rio ndesi ko biso ba yozwa biso ce qu'on attend ba biso to alaki ngai Jesan Sakoko pauvre Arma Dole Masengi Pichumina Shikito Mutaratif Kataguruma wazana boîte na biso ya bien na ouais Shikito ouais Shikito tu peux sembote papa paradis sembote papa voilà ouais tu peux sembote garçon opposé très intelligent gentil aussi voilà Shikito bambote no yango yebe na famille susu après Tobeti wana papa disque d'or ya notre président Jibem Piana et Ozwama concert à Betara la tara ba nini ba Marshall biso na kin tobeta concert à l'honneur ya disque d'or liboso MCT na Bandal grand concert premier concert na beta ya wana tambaye
fallait que tout ça la répétition na bon marché. Tant que tu as la répétition, bon, on va tout déjà c'est un frère. Parce que on a l'immaster ya Gigi Lumbo, ko wa bongo. On a tango tozo tanga na Académie des Beaux-Arts, ngai tutu Gigi, tutu da sako mai na wenge ti to ko kuta na sikoyo, na systématique pour tutu la lile ki ya Gigi. Et au pesa il fallait que makambo ngo ezala ndenge ezalela ki wana. Na moni ki ya bazela wana ba sala biso wana on dirait umela. Repli. Nazongi sur l'ifaki. Non, na longwe wana nazongi Delta Force. Na qu'est-ce que Delta Force il y a Godé Lofombo. Le président Godé Lofombo. Na koti pa na ye Delta Force papa to beta elo moto beta ka ezalaga ya Silikotie Yambabana, Silikotie à l'époque danger nakin. Tant que ça la makambo rage nango papa makambo bando beta premier concert nanga premier voyage nanga na voyage avec Godé Lofombo le président to voyagera to kinara to beta Matadi to beta Mwanda to beta na Kabinda indépendance to beti na Kabinda to zongi kin. Et le président Godé Lofombo a voyagé. Ayo ya ana pota betaka ba 2 ans. Na ba 2 ans wana le PDG lui onema. Na pesi PDG mbote place ya ali wana viena nga ya kati ya osakanate PDG ayo mbote ya ngoyo Luangomba. Na pesi président lui onema mbote na ye. Nde après ye ayo zwangai tokutana ka nekutu ya okutana ka nzela. Amemanga ye chez na studio Meko. To vandi po yende kolo studio Meko to développer na ye papa isinga bina ngobiti na memi wera na besoin na yo na mouvement. Abi vient on a besoin na mouvement bi oui, a besoin na mouvement de zawa. Mouvement de komeli na makamde komeli yo foko ta mouvement. Abi zela na zo bengai na bengi viensoni. Jour on a ibara mbule beta makasi jour. Nakin. To solo li wana na limité chez na studio Meko. Hier solo li na nsona ma petit on a zuye teka yo za pembe na ngasi lo bindeni. Orabia mwena bime ate na tango na bambula oyo est-ce que petit on bwene lobité. D'accord. To causer na PDG lobi pe ko ki pande ya la kaka temps PDG benganga apesa nga rendez-vous. Obi na bosa na ngai ke rendez-vous fa na dian. Na bosana na ngai RP Leki rendez-vous à vie RP Leki obi kana osusu mugabwe ero na pe chombo mona si on appelle ça numéro grand frère professeur si ko grand frère na biso vieux Sedou Badian na pesi mbote po via na nyoko matro na ba plan na epo na olata na leka on pamba ako bongisa boyanga na lati plan na leki ako na pesi grand frère mbote mais lelo boye azo saka récupération. Malamu kolona vieux Sedou Badian le professeur Massamba après Nathalie na yo comprendre que na bossa na ki vient au rappeler ngai tant vient rappeler ngai bisinga bila ngame yo ba yebisa ki okete lelo aki na rendez-vous mutu mwa benga ya papa na bien on a vu Sedou abi me yo penza makambo boye peno kanzo vandi penza ba master ba ndoko ya ba bima po na mona mo ba buro ba ya na palais mo wana to bima ka te biso tout à l'époque ba master kaka na bandali ndeto alaki ma master sko ba bima na à l'époque Bill Clinton azo mona ndeto zuye na lifaki Bill azo ya na palais ndenge to sala premier clip na biso ezo be nzembo liboso beta na raga o Bill abwaka o ba place ba yogela Bill ba joka na maison mère do via mona ba scène ya bato nyonso ndenge leka siko ngai ba pesinga rendez-vous na diété via tombokela nga danger na palais et mané sur le chèque à génération ezo ba lo bongo a peu prendre le biona après Nathalie na bimo non siko il faut na rappeler vie na rappeler na beta kuna PDG na koma una gaza nga danger na tongo mo ina boto ke pansone siku azonga ba mo pa viensoni to ma ba viensoni pe ba nga tika na kar PDG koti na kati papa pere mo be pape ngabimi ayo benga ndeko kota na kota kasikota na koti na kadal pona uta viensoni ba vandi sona PDG na sima uta piscine viensoni mo na petit ngo to vanda ka bu ya singa binanga petit ngo ça va te kawika ba vie pene à la rate
ata besoin ya lina na ero wana Moi fier. Wana eza identité ya ba 12 ndenge ya la kaka. Après via sololi na yembi wana petan tango yo sala siko ke te via yoki abi banda lelo okoti maison mère. Yo sala test te. Tengana ye ngasa te se kapa viensoni. Ah ouais. Nanda kuna ye. Nanda kuna. Ngana yemba pa na ye na pale. Tanga yoki ngapa abilo ne mon pecho. Na banda yoki kana ko na no monika na obina. Pecho banda lo akoti maison mère. Oyemba ni. Na yemba Blandine Pemba. Yemba Blandine Pemba sona basusu. Nazala kana susi ya Blandine Pemba na lingaki. Tasheti kala na motema ekolongwa kate. Motema elobaka te solo na memi ngambo. Soki ndoto perfusion na ima nzembo yo. Yawe yo. Tana bandu beta siko ba vocal via ayoki. Via le biti. Au sala ba vocal tous na Blandine. Non, na salaka tous les vocales te, na salaka quelques vocales mo na salaka. Tana sali via singa bina est-ce que koyemba so elo mo so tan de ora Blandine. Yo utai abi yo outa na Delta Force ngana bi wive. Ozelo mo pepe kale koyemba. So ngana yebaka te tina nini via na tuna ba question. Ngabi wive na zana abi neti nini. Na banzembo ebele neti gigi. Gigi yaka kolongolanga pinzoli na elongi po Kinshasa oyo tiena moto ngana koka komema na ngai te mama jeje ngana zanga na ngai papa jesinga bina kata mo pecho mo banda lelo okoti maison mère banda lelo kende kanga banzembo binzembo ni ya maison mère susu oyebi na oyembele sunzembo Yawe apesanga Gilles Bavo makasi ya kozwa yani nango nazala paresenga grand monsieur na emanzembo mamo viabi c'est fini on est mon petit à côté maison mère. Ah mais oui que yo convainca ouera faire rigoler na maison mère. JDT na maison mère ba grand chanteur Babindombe na maison mère ils na faillite te. Ils na faillite te. Héritier peut dire auto kokote ba auto kokote. Donc maison mère ils na ba faillite te. Et outi ezupi na tante tante ngana koti. Ah. Oui, raison pour ça nini. En fait vie abane ko mona déjà on dirait moi ba makelele ya Mercure bande ko ma ko sonner. Ah ouais. Moi ba makelele. Il faut comprendre que tu na kati. Donc, moi, makelele wana, si ko lokwa complicité da yina bango ba vanda ki longtemps. So remarquer ngata ba zwinga et humilité. Il faut que ça ta D3. Ba baki c'est beau. Et beau. Ba baki c'est J3. J3. Ouais, et ça le quoi neti 3 mois l'équipe ba ba stop. Tu stop. Wana ce que tu beta concert que no beta na Goma. Premier concert to beta na Goma. À l'époque, orchestre, est-ce que ça a enlevé les rideaux? Il y a concert, on a Zagi, orchestre, il y a Cappuccino. Ah, les Boga. Voilà. Ndéwana ndenge Cappuccino mano ya na hotel, nyo soko solo la ka ko solliciter, mais le quoi équipe là qui et on a biso tout à part kaka babindo mais ba auto PC suspension à l'époque. Mais biso tout là qui parce que ngata na kuti ba tout na kuti na ba. Mais après ndako awera. Ouais qui la samba wera mo ka yebi présenté après siko na wera bien son obikete na élection na la samba mais oza dana kati ya maison tezaka kutu ketende oza kanga banzembo mbala moto obanda mais siko eloko salama ya nini via comprendre que te pecho ndenga za boye to zoyer to china maison mère mais lokola bato na baboya kabo est-ce que abandaka oyemba onemba ngana bitite vi bako changa leka pe na test via lobi to cho leka na test bongo soso baboyo na maison mère po bapecho na ba kimpi na bomona ka pa balingi na ba peyote siko soki baboyo na vi non prise na sa test baboya ngate pecho ala yo on est ma pecho no trop sire te causa sire que baboyo te po maison mère ni ala kana ko komana po yembi bien même kolonga bana ba kimpi siko so baboyo stinda ngali zuba exercice na banda ko bondela ba petit wana na tali saka ba ke bo pesa etant tout ça oranga ngo bana mbala mo et c'est là que tout a commencé. Via bi bon kanga nzembo na kenda siko kozwa na yemba nzembo
ya Blandine Pemba oyo abisinga oyembaka Blandine Pemba nde na kei na yemba yango bato ba accompagner na test na ngai ezalaka mabiala na Emelia autant nazoyemba tango na koma na cœur omona bango baye ba accompagner nga wana fera na podium bila na podium Cléo bato nyonso tout na chef na biso Flamme Kapaya azalaki wana il y avait tout le monde nga na kuti na ba pauvre mimiche base na kuti mabiala pa na ki à l'époque voilà donc na sala test mo mais katika yo na tsoni ndi boyebi katika ngamu na ibaki na PDG lui on est mazaki na podium na ibaki donc nga zailo waneti do ba faire tout ba on va ça tester voilà ba on mona kana dans ça test mais oh via chenga lo devant une fête accomplie na ata sur réellement makambo na loba ina osala mais pour na vie déjà oza déjà tant na yembi des gars na maison mère ya on ba soki plan wana ezala soki nini wana test na ngezala ndi bachaka ya bato na senga pena bâtir la biso ngo pété un jour na chaîne à maison mère donc on a biso que ça la dégâts na sisi ko bina na sisi ko yemba ta na sisi ko yemba na sisi pana na kita na podium ba moto na bité et si tanga tuninga bi yo uti wapi na expliquer bien uti parle au fond voilà moto na biso mouvement ezaka mouvement na yet bon c'est pas grave mais zaki makambo déjà ndenge zalaka déjà ndenge zalaki déjà après tanga na kita na podium bato abinité il faut bina ndenge zalaka ndenge ce qu'il fallait na zonga na bina tant on a zongi siko na osala mambo bina c'est là où tout a commencé lisusu et ça là des gars bato ba matin na podium répétition 4 années faut ça bien bini kutu na nous tesali kaka des mouvements ya pamba te to mone abina lisusu azonga lisusu boye bana banda obina na biso mige dégâts bato ba matin na podium répétition sili mbalamo via bisingai Soan Elliot vina Elliot Mondo ben apesi mbote meilleur secrétaire il y a tout le temps premier concert na Libanda Kin na Libanda Kin ya maison mère na maison mère premier concert na ngezala soki na bosanité ezala mati pe na avion na mati avion OK Libanda ya Kin na mata avion ya liboso ezala Gabon deuxième voyage na ngai na maison mère Cameroun troisième voyage na ngai Gabon encore parce que pauvre Omar Bongo a bengisa biso à l'époque après mama dit Bongo lisusu ayaka ko bengisa biso lisusu après tokei au village Oyo na compte le président Denis Sassou Nguesso tant au outil toyé après Londres ba concert n'est pas présidence de Beng Sarabino Bongo moi ils ont grippé ça différent par rapport à ba concert ba producteur normal on dirait si ils sont différents bon beta pas présidente ouais c'est différent vous sentir on bino mon pays que tu beta pas président zo bo outil au sentir en ils ont existé yo mo ressentir pas PP car na salaire ben oui bon ben oui yo payera car avant à Londres ngai avant à Londres non ngai avant à Londres na payera carte bon beti pas 3 fois pas président attention na beti pas ya président 2 fois na Gabon te mais ce que faut yebake eza ndeni migi ezalaka elo ya koyebeza na aucun c'est na hiérarchie moko vous comprenez bakofuta nga mbongo moko mais ndenge moko te bafuti na bato nga na kuti do bango neti bango bakoloba te ke kuto te nga na maison mère lemsusu na sécurité vate na zoelo otete po bango baki na avantage wana nyonso be biso sko tellement yesika yalo kaneti soko ye bako peso balar moko o ko permettre poser un studio na kin vous comprenez ou bien ko permettre yo comme ko se retrouve faut sentir pena que te na zuila quand même ko sala boy mais pekar rien nga na ko pekar ali boso ndeta na uti premier Londres ta na zo ngikin Tanzon qui ni wana ndesko na sombi bemve na ngalibuso voilà na maison mère ba master no nani ba yamba ou bien to koloba op de l'oza pe qui est non je suis reconnaissant na maison mère artiste boya salaki pena mo thème là mo vernga parce que écoutez ba grand danseur période un peu faire azo boaka lokolo héritier kuna zo boaka
mais yo po ya kiwana babindombe pe azo ya JDT kabose bozaki belé mais nani pena fungola ko motema au cause de la reconnaissance de voyer fauteuil jaune te mengai pe muta fungola na motema ta on a koti na maison mère ils à gauche droite ils à la ferry rigolo ils à la ferry ah bon il faut to ba mambo ils mambo ils ali ngwana donc faire fungola na motema ta on a koti na maison mère à toi tous alaki na yé bien deuxième moto a fongolé la motema ta na koti maison mère c'est no Emilia Alias deuxième personne troisième personne héritier donc les akuto ya kocha ba personne les atu ya première deuxième ba tu ba fongolé la motema ils a ferré ils a la Emilia ils a la héritier ils a la Céléo ils a la Flamme Kapaya ezala babindombe ezala omoni batu tout au bazar mais na moto yazaki qui a fongoli motema pena otokocha le premier personne c'était Ferré. Pourquoi Ferré? Parce que yazala qui chef d'orchestre, ce qui fait toko travailler banzembo nyoso tout mais yo moi wolo bagete oh nzembo to tikela oteka yimba ozo kompelo parce que so yi a chaki clé na place wana pe et quand ça a que l'aime sous-souper, bando vandaki kaka, aux awana pe, mais tout coup à peu à na matarate. Vous comprenez? Mais lui au moins il avait ce cœur là tant que chef. Donc à fond là monter ma côté wana. Et puis si ko sono bi bango nyoso donc batu nyoso ngona kuta na maison mère on otanga bakombo batu tout. Na on atanga bakombo te. Mais primordial ya batu nyoso tout, il faut yeba ke za na wera. Wera nda fongola motema po te ko za la wana. Siko na groupe otolo ba par rapport ya ba collègue au Kouti. C'était Ferré, Emilia, de notre temps à Batunio, son héritier, Banan Bango, soit fondé à Motema parce que tous na Bango, c'était une femme, ils avaient vraiment famille. Voilà. Bah, c'est peut-être succès, na autant que ça, bah, succès, na on a TK. Succès de ce que ça la quoi, voilà, on est à passer. Pour accepter un, tant où il y a Kandé, Ndima yango pesa la nango, sepela nango, yango est-ce que place d'exercice à passer bandara. Comme au moment où on a que moi batumsu poko mona zaki pe vrai mais comme aussi pourtant on le soutient mais mon gars na succès na kati ya maison mère dire que netitolo ba faire le roi de chef d'orchestre ou à supporter qui était il était fier de ça autant l'héritier yo mona ko na ba scène ata soto zo bina ya moko ta to bima to beta ba pelnati wana tato no beta ba pelnati au mona même héritier au mona sima zo sepela. Donc tout le monde était d'accord parce que et là au moins on dirait elle a quitté des plis. Ce que ça la paix c'est on a batouana parce que bah il n'a rien envié pour bah qui déjà si bah assise déjà dans il y a mouvement. Un mouvement. Voilà donc ils a déjà rien qu'on a passé à dit quota. Mais sur ce côté c'est que comme on est bien. Quitte à yoka kayeba ko respecter que il peut avoir ancien, il y a un chef, beaucoup n'en ont bon pour ça va bien. C'est juste ça. Attaque tout boza ba collègue, ba ami, ba camarade, mais osez ba quand même quitter. Azam master da collègue mais chef. Ah oui. C'est juste ça. C'est juste ça. Oui. Ba raison ni no pour ça tika na poto. Ba raison nga pour ça na tika na poto parce que na comprenait que non, il faut maintenant qu'il y ait une évolution aussi de mon côté. Il y a makambutu, il y a vie d'ensemble. Parce que la maison mère na vandaki on a ça 5 ans na maison mère. 5 ans à la maison mère, ma voyage belé on a tangelio, 4e voyage dans la poto, yango na tiki sans compter ba ya Afrique, na poto 4 fois, ndé na otikala. 4 fois yozo. Londres, to sala détour, to kei, to zongi, to kei, ba on ba longo ba kisa les marquis, biso to zongi, recrutement ba musicien, to ye awa, to beti, to zongi soukine, ay to yesko poto sa album ya témoignage. C'est là maintenant, na yo décider na bino. Natikala na vanda par rapport ya ba makamuse kota ki netolo baka bazua makamobe kota ki entre nous les collègues ya ozo ko avancer moni ke batu muso ko mpena ke pas vie pour na koma ki pe moto yo vie pa ko moyo ka donc komi pe ke bozo solo bango siko batu muso ba supportera te ndenge ya zana vie yo poko mabongo vous comprenez allez komi ba ko créer l'information moko siko biso le wa ya hiérarchie. Information yo ya ngolem su ya yo mte koti liboso ya yo pe bandimi yango mais par contre ya ngalem susu ba via oya na osala ngo tid mettant osala ngo tid pesi da retard te ka ça kenda déjà vous comprenez voilà et ça par rapport à l'album on a ça témoignage tant comme dans studio
ba rendement ya makambo elekaki na studio na digérer yango te yango nazwaka décision na tikala na kimaka kutuna ba na kimaka ona senga nzela te okimara le logo kimana yango te msusu freiner carrière non musicalement parlant kotika na poto efongoli ko mambe belé so yebi kotika na poto vous assure ouais so bozo cimetière te natangelo siko so carrière non musicale ata mukete moi musicalement salini na au 18 ans na poto dans 18 ans na poto musicalement to beti ba festival ebelé ba festival ebelé o esali longio e bana siko na côté ya mondele penao ba festival ebelé dernier festival dernier concert na beta na beta ki ngona les grands Diblo Dibala vieux Diblo na compagnie qui na concert moko après on a ba concert parce que ça ba concert au biso de banda au beta wana plus ça ba festival ya minene ils a ba concert ya mikemite ils a na ba grand festival na ba période ya loko yo stopango za ki ba corona tango yo ya on petit stopaka ba loko wana nyoso tout ma part wana na ba album na yemi na album ya Soleil à part wana na ba album na yemi na album ya Lassa la Colite na album premier album na yemba ka Sens Interdit a fait et voilà et Sens Interdit Sens Interdit au chat vocal ni pour tout le monde on a clip te on a clip dans la tête mais na Sens Interdit na yemba na nzembo ya Paulo de Souza na chara vocal ya so kina konena pinzoli na ngai na chara vocal ya bapasia bolingo na lembi okangata mawalola mukulu Martin Sibu Chantal Vela na mituni na nzambe soki pe koumela bolingo ngo na telimiso ngai nawe Franklin Ibula première alino nganga nanga Gustave Sambiaku ya Félicité Wateko soki nakolela pinzoli na ngai barobine boko pangusa maite album wana donc intervention dans les alawana deuxième vocal dans la salle les alaga silence ngozo kanisa oboyi kopesa medo shaumbe ya noesi kokwesanga na butu tongo etani bazua bambanda totikela bino bato yo botonda kolinga vita kaluji dadiba koyene jo kama deux vocales dans son album wana deux vocales dans son album na maison mère au sali 5 ans au Charanzim. Non, la maison mère, au tcha 5 ans, tu vas bêta 10 ans, la maison mère, on va tchabanzer beauté. C'est monsieur ça la question. Bah tu sais ça là bah un an et pas 5 ans la maison mère. Ce qui mutachenze mona 5 ans côté la maison mère, c'est que le baga pour na lelo vieux. Mais bah les bougars bah tchabanzer moi avant 5 ans. Na biso que maison mère échange après biso. Que mutu pas côté boye bazu ba tu ba pesi bon banzembo. Maison mère ya biso ne to na beta wana. Maison mère wana oyo kaka wana équipe nationale wana équipe de guerre wana. Ezaki blague te. Ba peso nzembo. Siko so teli bango moko to na kuta wana. So tuni bango moko bima na combien de chansons banda orchestre wana salama. Ba webiso ba nombre de chansons ba bia bima na nzembo moko. Comprendre? JDT ya na pesi mbote place ali na pesi babi mbote JDT bima na nzembo mobembo moko. Siko yipsa nganga na sali 5 ans na combien de nzembo. Obimi na combien de vocales? Moko. Mora na maison mère. Oui. Ah ouais. Na temps on a blaguité. Na bana vocal moko. Matangene sisita invitation te beta ta tour. Lilimba ya borena te biloko nyonso ezwi bano kome. Makaku nyonso na kini babengaka kiki. Roger Mayemba bongo lievin kasese bapimeli bolingo master na ngai mama wana siko master donc ezalaki bongo na temps wana eza kutu wana na kozonta te kobeta alerte générale tozomona tato beti alerte nde sikoyo ba vocal sikoyo album fallait pena se dégager siko total nde na bana ozelela ki témoignage ya omoni témoignage tant to komi awa ba diable côté diable côté vieux sikoyo vieux nana vieux moko a comprendre te ma ko réaliser après que tout ba bana oyebisa il faut pour na yo pour nanga
nde sikoyo osala ke te ta na tala yeba ke chede ba plan na mai ba pleke déjà ba kin nga to tikala une semaine na changer boule mba mon atikali na poto. Ah ouais. Une semaine kaka. Dernier concert na biso ya Savine le Temple. Na beta ko concert wana te. Ba benga nga pe na kenda pété na ndé pe na zo la décision otikala. On préparera biloko déjà pour un témoignage. Oui, on a préparé à l'époque. Les amis na biloko on a préparé qui mais dire aujourd'hui là pour na zonga nango. Ils a passé parce que les lots a composé banzembo ebele mususu a composé zo bima album musuku tu peux vandi ozomona parce que ngana koma nzembo na sala. Mais c'est comme si tu as ma casse dans vocal oui que ba vocal na yo eratarate même au sala pas ferré même au sala na maison mère. Merci. Aux a côté on a vraiment aux a formé ba kino na ba congolais ba zelo beaucoup plus ba découvrir plus na ba générique ba rumba ba me ko découvrir na ba terrain na ba terrain pesa moi glisser parce que les lots ba fali ba zo fiakola ba fabrigas ba zo fiakola rumba au senti ba artiste ba zo niate ba faire rigoler les prades zawana ba héritier watanabe terrain ozo mona ngonde tant yo zo de moi félicitations à lo auto gom en tout cas gom bravo Fabro rien à dire jusqu'au temps yo ka bango tout na tant tout ça na poto 18 ans on s'inspirer na rumba nyo la biso pour parce que le rumba on peut changer comme 4 minutes yo otika biso ba rumba ba ouais on va 15 minutes le rumba ba 3 minutes ba 4 minutes j'ai changé dans musique te lo ba changer ya lo ka ba no lo ba internet changeable mais migaya s'imposer na combien de temps 3 ans maintenant. Merci. Donc ce qui fait moni bateau bazo beta musique ba beta bien pour ça bien au moins le logo est bien soit c'est une promotion vouloir ou pas mutako accepter mutako yambango mutako boyango azati nga problème ngezali kake magambo te ka sala na o abande ko sala on dirait bato basili sa ngo posate elo nga na yebi yango wana donc nga fona pesa bato makambo na o bazela kite o ba yebi ke te ka pe o le yepe ba pesa neti boye na maison mais na nzembo boye na nini boye siko ba qualité na tout parce que vandi sko comme na posa il faut na bima yango na ce que lo na ngi pesa sko bato poto na barumba na biso arrosé ki mo bange jamais baby saka bomo ya moto nzembo na so bato bayoki yango faut ba sepela nzembo ya oh bébé oh bébé oh bébé oh nzembo na mbela prêtre mère soki bato bayoki yango faut ba sepela donc nazana banzembo ezaki bato so bayoki yango mige bako sepela yango moni nazo benga bato tout oyo ya côté ya kini oboza na kini mercredi jeudi nazali na espace wana chez Maki répétition komi wana eza siège place wana okuta na biso nyonso tout de 14h tiba 20h to 6 répétition donc boya wana place boko découvrir biloko oyo eza na album oyo ko bima na album nde boko yoka ngo wana voilà donc nazana bino mo mingi na mikolo côté wana. Merci na passage dans fauteuil jaune to la photo et ça concept émission na biso. Merci beaucoup na bandeko ba na biso to bisa rabino chaque fois coach Day Miller ici c'est chango za moko na biso eza idéologie o biso tout ba na chango faut to za na kata mutu ici c'est chango za nga eza yo bandeko tout ko za na chango alors idéologie za ya coach Day Miller moko na biso mo na masina développer un esprit donc chef d'entreprise visionnaire mutu za na souci ya chango coach Day Miller bokanga kombo na elongi c'est très important coach Day Miller aza biso to protéger bien. Merci na bana mon ngafula pe bana mon ngafula idéologie za Socrate Mubengai deux fois na mon ngafula Socrate Mubengai makambo za bien koto wana Socrate Mubengai c'est-à-dire Jonqueur de la République grand prix de Topé Simbo na choisi Matata Ange Céleste partenaire officiel Topé Simbo na Poison Casséré ka champion Kulutu merci pour la Fox Topé Simbo na Kelvi Senkoi grand lion Kulutu tia bango manzaka lia bango Topé Simbo na Chancel Mbemba de Midi Nzambe ya ballon Topé Simbo na Evan Tumba patron na Kation Vex Topé Simbo na bandeko tout bon na biso posé belé Jimmy Chimanga porte de la Chapelle partenaire officiel Colombo Tumba pièce et Rotika la toujours pièce Colombo Tumba
vina ngai Michel Ochudi na kati ya Londres to pesi mbote Jacques-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo Africa Center Business to pesi mbote Yagi Baena colonisateur de la SAP motema ya ma Sylvie Baena yepe to pesi mbote boze bele keri tsumbo OGEPS de Paris Roi Bilamba na kati ya Angola Marcolino da Roma motema ya Clarisse Lupengi yepe to pesi ba mbote ebele photo to bombela kiyo yango. Ok. Omoni banane. Namoni Norolias, namoni Selo Scrum, namoni Michel Bass, namoni Serge Mabiala, namoni Ferregola. Les padres. Les padres. Mais obi ke biso to yebeka ke to mona opé na photo to yeba peka ke to zango mona en fait mais tisiko pe to monioté et puis to yego yambo boye na projet dynastie ozati. Okobi biso zaite na projet dynastie pour est-ce que ba bengayo bien ba bengayo te bien ba kanisa la bango te ko benga parfois. Bon en commençant à rôle bakutu déjà rien qu'à rapport à projet à dynastie na noté parce que nga déjà ici na banda déjà dynastie avant même bateau bayo yemba na dynastie. Pourquoi? Parce que sans interdit ezaki le rôle à sangisa bandeko. Parce que l'homme dynastie c'est qui se ferait. Alors comme à bandaka premier album nezalaki sans interdit alors ezaki le roi dynastie ya liboso falaki bisoto ya et puis to pesaki makambo yo bino boyoka bato basepela. Oya quoi deuxième projet dynastie. Tu comprends? Deuxième projet dynastie, c'est normal. Soki nga ata ba contacter nga été, ba benga été parce que bidaki moto sa pesa ka makambo. Si on a benga na ba o mususu pe, ba ya na ba pesa pe na turo. De longa na comprendre ka yangwana. Et puis surtout que nga pe na ki nazaki naza en pleine préparation projet ou album et à part album, groupe na kisasa, ozomona makambo tout wana. Mais projet wana ba osala ya projet mo eza tellement bien o bato ba comprendre te eza pena projet ya bien mais bato baza wana baki pe important ba ona il faut bazala wana parce que nga déjà dès kana auto yebiso boyoka nga na auto yemba bato tout l'aime susu ba msupe ba yebite mais ta ba yoki ba comprendre ah c'est lui c'est Teka qui a chanté normal ba master no baza wana pe ba pesa na de bon par rapport ya projet wana baza nango et puis on verra bien. Bato bako région de Teka. Ngai pona ozwa ngai numéro de contact nanga même numéro de contact ba réseau ça la ka o bato bako na ba réseaux sociaux naza na Facebook ngai Teka officiel so mutaki o mona ngai na YouTube ngai Teka Diobanza officiel bato o mona so mutako tia beti Teka séparé Diobanza déjà na YouTube o mona ngai apparaître na zawana nazo benga ba on peut s'abonner na chaîne parce que chaîne ezana ya sika ba s'abonner naza na posa ya bato wana nyonso tout c'est ainsi au monde tozu ba initiative wana ya ko vanda to vanda kina ba trésor milenga to meki ko raisonner yango to vanda na ba Elise to vandi to raisonner yango comment il faut faire pour na ko évoluer makambo wana ya chaîne mais makambo tout eza bien assis parce que to travailler na bato baza na mutu kozwanga eza facile soki bato bakoti wana et puis na Instagram Teka officiel au côté wana ozwinga eza kutu problème te bo s'abonner eza artiste na bino oyo boyebaki boyebi et puis boyeba siko musala ni na yo sala ya opesa bino ya malamu tozo travailler na ba marocain à Loise Mbombo baza wana bazo pesa maboko marocain à Loise Mbombo en tout cas merci Tati Mavambu na pesi mbo de place azali baza bateau pe bazo soutenir na pesi na madame Nembote et puis na pesi sombote surtout na Ousmane na pesi sombote le grand pays toujours faut zalawana baboul Ousmane yo yebinenge sale donc musalo ezali nga ko rejoindre ngo moni bato wana nyoso na otanga wana na bato bazaka na bango il suffit ka kozala na isoko tuni mbala mo zwingai mutu kwa neti Ousmane soki o sololi na ye mbala moko o panzelo kati na nga mbala moko donc le grand pays na pesi mbote et puis Tati Mavambu donc tozo travailler tozu penza temps
ya osala plan o ti omona ngana ndima pe ki na kekin mouvement vandi bongo c'est parce qu'on a compris beaucoup de choses oyo il faut to sala ngo ngana bana okanisa ngo kuti na retard et j'ai vite compris na komi na kisasa ki za ngo retard donc retard ya gite surtout que ba qualité ngo ezakaka donc c'est ça ba fanatique tout oyo ya bonne musique ngana zo benga bango kaka mercredi on a jeudi tous les mercredis jeudi tozaka wana un espace wana chez Maki na Kasavubu chez Maki tose la connexion album OBC sur 9 titres tose la bien bon to kapé ba to ko na ba casquette mususu to mundo na ba ninge mususu puis tose la générique au lobby ndeko na biso Poutine les grands maestro a contribué tose la ngo logo ezapé na année oyo to pesa au Fox merci na passage na fauteuil jaune so za na bato ko remixer za banane. En tout cas, na remercier na yo Migenima. Merci aussi. Na remercier l'équipe Mobimba o ezali. Merci de la République. Voilà. En tout cas, na sepeli na pesi mbote na ngai d'abord na ba fanatique nyonso tune na bandeli na pesi mbote na ngai na madame na ngai Chantal Vela. Ah madame Chantal Mes enfants à la maison. Et puis na pesi mbote na Trésor Milenga parce que azo sala ebele. Na pesi mbote na Sophie Kitala po azosala pe makambo ebele et na pesi mbote na équipe Mobimba na travailler na bango na kin bango nyonso tout et puis na pesi mbote na ngai na Ousmane Grand Pays Tati Mavambu na pesi mbote na ngai na batu nyonso baza na Angola o baolanda ngo bayebaki teka de banza na bino yeyo donc contact po mutazu ngai a se retrouver na album makambo nyonso tout Migeni Mazawana. Donc, mais au groupe c'est numéro si ça numéro nangai son ngole kambaramo pa nangai 0033 7 51 53 pardon 41 89 73 donc 0033 7 53 41 89 73 voilà wana ozwi ngai moko donc na posa ya soutien na bino nyonso tout na posa ya ba conseil na bino. Et puis bon hésiter en tout cas ya mabe ya malamu na zaona pona koyokango na pesi mbote na ba leader ni surtout au baza ya République démocratique du Congo au bazo kumba musique ya Congo bango tu ba mbote na bango na pesi mbote na papa na mapasa na pesi mbote Jano Mbuta na mwasi na ye na pesi bango et puis famille Mobimba soutien na bino c'est important teka ya bino yeyo Foska Dikese teka ya bino yeyo et na pesi mbote na batu nyonso oyo balinga ngai teka de banza yeyo contact ya wana na pesi bino boza de suite na musato osala o toza vraiment déterminé. Merci na bandeko to bolandi biso to bino studio pour na shooting photo na bino za disponible na plateau na biso bobenga biso pour na shooting photo za na zemi on sala mariage anniversaire on a pour ça shooting photo to za wana aux artistes. On a pour ça shooting photo contacter biso on a pour ça mariage on a pour ça vidéo na qualité à le 4K tout filmer mariage na yo on a ko ba hésiter parce que nanga moko ku na moni yango nanga moko na sali awa na zo sabino na benga bino qualité photo ya liawa non biso ba toto ko sala ba fiche tout ça là ba clip ah là là pour nga moko na moni nga moko ba sali nga moni rien à dire donc rien à dire donc bino bande ko boye ba contacter pour na ba clip na bino ba mariage ba pib na bino même to réaliser kitoko et puis so link to gérer aux artistes aux na ma BD on pense to gérer promotion na yo on est là pour na force to pesa bino biso za awa to kutele bino mbala sima so inza mazongité restez connectés restez branchés on est ensemble merci ah